maintenant dans les restaurants DFC. Convivial pour des sorties entre amis ou en famille. Venez savourer les délices de la cuisine congolaise et du monde dans tous les restaurants DFC. Pour la cuisine congolaise, les restaurants DFC vous proposent un menu très riche et des plats variés. Vous pouvez vous-même aussi faire la composition selon votre préférence et votre goût. À 4,5 $, mangez votre plat complet de saucisses, plus frites, plus coca offert. Soit mangez l'hamburger complet, modèle des États-Unis, plus frites, plus coca. Et pour booster votre forme, votre énergie, DFC vous propose les jus de gingembre ou tangawiz à 1 $. Venez vous rafraîchir avec nos glaces faites au modèle de l'Italie, avec un goût intense et un fondant incomparable. Venez également célébrer vos anniversaires dans les restaurants DFC. Les gâteaux vous seront donnés gratuitement. Cadeau du restaurant. Retrouvez les restaurants DFC au Bon Marché sur l'avenue Flambeau, non loin de l'hôtel Phoenix. À Massina, sur le boulevard Lumumba, en face de l'Eucalyptus, sur l'avenue Matonkoumou. À Matungé, à l'immeuble Mayalos, sur l'avenue Bonga. Et à Kitambo Magasin, référence Rond-Point Magasin en allant vers UPM. DFC, une cuisine saine et généreuse. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? BeForward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. BeForward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. BeForward, keep moving forward, keep smiling. Ok. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle esengola ngai koyebete lelo na tongo bozali ebele tokutani boye pamba te kosolola misa ya tongo donc bozolo balingala mena maitali politique misa yango eleki misa ya français na bato ebele pamba te na misa lingala mwasi ya ndunda chauffeur mama malewa ba politicien ba policier ba soda ba journaliste tope bato ya lolenge na lenge même bapumba bato nyonso bakolanda bosolo ba supporters bakolanda ngo pe na lingala ekopesa bango nzela pote basosola nyonso lolenge yango eza kosalama botie TV na bino moko bato ebele boza kolanda ta na téléphone mais boza bato ebele na ordinateur bato ebele boza pe bouti misala bisika bozwami boza na banzela na batrain po bozolanda biso na Bunia na Beni na Butembo boza na Masisi bokolanda biso na Mbujimai na Kananga na Kalamba Mbuji bozolanda biso na Mweneditu tobosani te bato bazali na Lomela bozolanda biso pe libanda ya mboka toloba Luanda Belgique Allemagne Toronto Montréal bozolanda biso na Afrique du Sud na Mozambique mbote na bino tozolike te tongo ya lelo ekozala malamu lelo nalingaki plus politique on est fatigué de fois politique bon il y a un des gérer biso
De toute façon, tout ce que nous faisons, il y a la politique. Même dans le sport, il y a la politique sportive. Oui, c'est ce et il y a la misolo, et il y a la makambo ya kovanda na ndako. Et ça l'union so biso to kosala, ya ngomoni batama il balbaki, so ki oboyi politique ne ko kamata yo, pamba te yende akozwa mikano lolenge yo kobika. Donc politique ezana nyonso. Bamboka minene yebani pe zui esengo. Ya kozala visiter le kwa pays touristique mingi pona makambo ya Bali. Soko yoki lokola ba Espagne wana yebani mingi obena Bali. Soko yoki ba Argentine yebani mingi nde pona Bali. Soko kei bamboka lokwa lelo même Paris okoyoka penza au-delà ya nyonso mais quand Paris Saint-Germain aza kobeta bato ba komi pesa mingi. Biso tolobaka mingi pays ya foot mais soko tali mingi pa na biso pays yango ya foot toza na désordre mingi toza makamba kobongisa te. Tala Léopard nde auti kopola. Sony tozaki na espoir que tokokaki ko gagner pe makambo wana. Au-delà ya psychose, traumatisme ba pesi na ba joueur na biso kasi. Lolenge moko pe sengeli to noter que moi kozanga kobongisa makambo na biso et alaki moi mingi. Donc sport c'est vrai que l'état est moko pa pesa ka misolo mais moi organisation pe ezan apé biso. Renaissance du Congo. Biso na mboka tobetsaka lina foot toza pe na ipefkin. Toka na ipefkin bato yoka kabana na se babetaka na ba 20 mains. Toka na ba niveau. Kasi lina foot pa na biso ndeza lokwa moi sommet ya compétition. Soki mota komi na lina foot amati. Mais makambo ngo pezo le kana lina foot eza pe ebele. Ya malamu tout comme ya mabe. Ba équipe bango moko pe bazana ba sérieux problème. Qu'est-ce qui se passe avec finalement la Renaissance? Makambo ko okoma kwa makambo My Gold. Tozala kiawa mbongo abato finalement moto a My Gold amona na resute. Amona na kalisusu te roublé, il faut surveiller ça. Moto a My Gold amona na kalisusu te pour le volume. Moto a My Gold amona na resute. Sikoyo Renaissance bato batia ba mbongo na baona kati. Ba supporters na moni équipe bato ba lingi yango lokola ba supporters na ngote. Bato ebele et cause appelé parmi ba club le plus populaire na habité peut-être na crise bazo traverser so gezakaka. Na ina vendre la de so ya Renaissance. Na ina sulu la nan. Tozalaki na président Tsingiawa azana makambo ya lobaki pona Renaissance. Na senga ki so gezali possible. Musanga nazalaki na Goma tango akoya to yambai. Effectivement mukuna pe évêque azaliawa so qui a estimé qu'il avait quelque chose à dire par rapport à Renaissance, tant mieux. Sozane lo obo ya mutu alobate. Kasi lelo na tongo na koyamba batoyo quand même na lisolo ya Renaissance bango baebi. Je vais prendre d'abord awa na plateau ndeko Max Mayaka. Azali moko ya ba géniteur ya FC Renaissance. Ndeko Mayaka mbote na yo. Mbote sango. Ndeko moko lobi na lobaki na pesaki mutu moko bonne année akomeli nga Unibox alobio bonne année suka na janvier nana komaka mukanda ki bonne année suka na janvier bonne année ça ne mopimba mutu akomaka mukanda suka na janvier ezaka batonde bavandi bamoni ke touti ofete ba fête ezana mois chaleureuse tout mais même na juillet na koloba no bonne c'est une nouvelle année nga na moni ona noté bonne année ndeko na yo pe lokola merci très bien kaso zali yo mokote ndeko muso azali na yo awa ndeko Neri Gelezi ye azali président ya grande commission et encadrement ya ba supporters mbote na yo mbote sango bonne année pe na yo pe lokola to donc c'est une bonne année très bien merci beaucoup donc ba supporters tiba yembaka tiba se comportaka malamu na mabe za na charge na yo malamu na mabe za na charge na ngaite malamu na mabe za na charge na très bien to go expliquer à moi alors pour la aussi ça nazali na Mobange moko na biso photo so na yaza Mobange papa Banyange BP azali doya ba supporters donc bato ali boso bakota na kati ya makambo ya ko soutenir mbote na yo pe bonane mbote sango na yo kaka na sanga na tala ka yo na télévision azali sengo mingi na kozala na yo na plateau mbote na yo mingi oko simba pe robe tito si c'est mission ko simba pe robe ko bangate longola masque na oti yango na c'est pour distanciation et zanango respecté, il y a pas de problème. Alors je vais vous lire les informations du jour avant de prendre l'émission
l'émission proprement dite avec Ndeko Max Mayaka et les autres qui sont venus nous voir ce matin. Bengana Nanda, vous avez supporté il y a DSMP, vous avez supporté il y a Mazembe, vous avez supporté il y a Bilima, RCK, Bino Yonswana, Bouvanda. C'est quoi Renaissance, Bouyo Kabilo Manatongwa, advienne que pourra. Kolwezi, une trentaine de créateurs clandestins engloutis dans une carrière de la Gécamine après des éboulements. RDC, Sylvestre Ilunga demande au ministre de Commerce à préparer les dossiers pour la remise, de commencer à préparer les dossiers pour la remise et reprise. Installation du doyen d'âge au Sénat, les comités du secrétaire établis en violation de loi et nul effet. Mais malheureusement, ou heureusement pour les autres, les uns et les autres, les lois déjà cessent. C'est-à-dire que c'est déjà bureau. Donc, Tamboué Mwamba, Inaïcha, Moussa les a nous suspendus, Titoé, Basoki à Kotikala, Tobako Benganae. Donc, pour le moment, bureau d'âge, ça continue à l'isolo. IGF donne 5 jours en Tamboué Mwamba pour se justifier. Boebi ke bakomaki mokanda apote bazwa nzela ya kosala audit kuna. Mais bapekisaki bango sika boye IGF wana yaki IGF te liboso yaki parquet siko IGF apesi mikolo mitano donc Tamboué Mwamba bongisa masolo mbongo ekotaki le 7 bino bobimisaki yango le 6 na comprendre makambo expliquer te donc bosambela yango wana. Ratification de la loi sur la ZECLAF, motion contre Ilunkamba, installation du bureau définitif, la très chargée session extraordinaire clôturée. Jean-Marc Abound, vice-président et Assemblée nationale, Mbosso Peazali, mais tout le monde peut. Colette Chomba, Mouninga Nabiso, journaliste, Yépé, a commis na bureau et questeur adjointe. Donc, tout peut scier, bah, félicitations, Coco Nabiso. Les trésors publics accusent un premier déficit mensuel en janvier de 14,2 millions de dollars. RDC, Gilbert Kankonde réhabilite tous les gouverneurs déchus. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on en parlera avec des politiques lorsqu'on aura l'occasion. Assemblée nationale, Mbosso Kodia, élu président du bureau définitif avec 389 voix. Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, élu premier vice-président. Réinstallation du comité Ngobila à Mamayemo, une vive tension observée ce mercredi. Mais précieux, on avait cet élément. Roublé a fait cet élément. J'aimerais voir quand même cet élément. Alors, Ndeko Mayaka, on va commencer avec vous. Likambu ya Renaissance ya Congo. Mutuna mutaza na explication. Ya équipe wana ndenge bandaki. Soko lobi na Ntingi na Yambaki awa, le président Ntingi a donné son explication. Quand tu demandes à l'évêque Mukuna Pascal, Mukuna pe aza na explication na ye oyo aza kopesa. Yo ozali moko ya ba géniteur ya Renaissance. Okoki kobetela nga nanu lisolo ya Renaissance. Renaissance wana ebotama ndenge nini? Ata na 5 minutes yo expliquer biso na Renaissance ebotama ndenge nini? Eutaka wapi? Nani mukolo Renaissance? Nani apesaka idée ya Renaissance? Nani achaka mbongo ya Renaissance? Kopango ebandaka wapi? Ezalaka na place nini? Pesa na ba précision. Merci mingi na parole au Pesinga Isango. Ya liboso na kolinga soko moni toye na doyen. Il y a ba supporter na président, il y a grande commission des supporters et elle est pour que tokoka ko solo la penzali solo, il y a Renaissance du Congo na Bosolo. Bosolo pourquoi? Parce que Renaissance du Congo le comme politisé. Et comme politisé. Mais Nazali soko landinga bien comme on a gagné la constant. OK. Il y a un moment toponi audience na yo Bosolo na politique. Pour politique yo que ça la managata Renaissance du Congo, ils a politique moko particulière. Au moins les lobby politique makanisino qui est déjà ici comme ça. Mais tant dans lobby politique, to yebi na kata politique biloko nini ezalaka démagogie. To yebi ke na kata politique moi escroquerie elaka. Tolingi campagne ngo sala campagne oye lobi na kosala bona na suka tango komi kone komi famille na komi boy. Bref, na kota ba détail on a télé na répondre na question na yo. Ya liboso incontestablement Renaissance du Congo et outil na DSMP. Ezali na ba frustré oyo
balaki na DSMP bamonaki ndenge équipe ezalaki kokumbama ezokumbama malamu mingi te ezalaki na mandat ya président Antoine Moussanganya parce que à ce que je sache à moins que balobela biso le contraire nanu évêque le président démissionnaire il y a FC Renaissance du Congo azalaka Nadaring T comme président ngai na sala remise et reprise na Antoine Moussanganya ezalaki na mandat oyanga Nadaring en tant que président ya coordination et on est avec à cause de mambaba l'été azalaki na makambo bale na ndenge oyo ya mukili bayebaki ete hein na banza oyambaki président Tsingi Wali un des cofondateurs sur les documents alobaki yango wa pona landaki yango que azalaka premier conseiller nanga na Daring Club Motema Pembe ce qui veut dire que tant otangi kombo a géniteur ebele ba confondaka kozala géniteur na kozala cofondateur au moins terme ya géniteur place outil ezaki na mandat ya 6 mois oyo apesaki comité na ngai to mema équipe en société. Pourquoi? Parce que eleka na makamba boye na tongo bato baye balobi ngai boye mutu mususa ye ngai président o mususa. Donc ça veut dire que le fait que biso ba congolais tozaka na respect des textes te le quoi la to tenaka compte moko mingi batanga makambo ndenge ezalelaka te mutu na mutu ndenge to mona lelo na kati FC Renaissance akoyana ki gangsterisme c'est-à-dire na tongo la muki amoni yango lokola l'église amoni yango lokola ligablo oh na longoli yo na zongisi boye sans tenir compte na ba texte. Je vais en venir. Donc ezaki na mandat yanga ya 6 mois pour la même équipe en société na ye na dévoilé projet na ngai et créer moi ba susceptibilité na bato belé ba comprendre langage na ngai théorie na utai poto na bela kidi na beli boité na kidi na moi bleu ngana ka ici que Congo za place oyo il faut loba makambu ouvertement il faut pe sa plan na yo il faut expliquer makambu et pe si ba ninga musu ba idée musu ba laki na ngai wana mais ni mona mukeboye Daring penza wa Daring parce que j'ai démystifié ce poste là avec comme je dis beaucoup de respect pour Antoine Moussanganya qui m'a entendu pendant 10 minutes ngalaka pona comme président ya basket parce que je voulais commencer et sikao yo batwana tiapena misute afc habité na mayelo na monelio et sika zali penza na pesi mbote. Je pense que osala mieux la coordination parce que mutu eleki belé ba ancien dirigeant de notre benga bakala mutu na mutu na loi na ye mutu na mutu saka makambo na ye. Donc ba supporter na grande commission de supporters ba décider que trotika sous makambo tambola boité to changer dans nos comités to channel ba jeunes to channel bato yo ba ko yela biso ba idée pour que le grand Daring et comme société et comme Robert Neti ba club semi-professionnel ou professionnel, neti ba Barcelone, neti ba club belé. Alors expertise nangai parce que je suis du secteur privé et ça qui est vraiment requise pardon. Et avec le soutien il y a président Constant Omari Oyo a encouragé Kinga Lobby, oui je pense que tu es capable de le faire. Né ba élire Bissot un certain 13 août je crois si je me trompe pas hein, na Bibois où Tsingi Roger était un des administrateurs, enfin un des conseillers à la coordination et Moussanganya en tant que président sortant qui ne voulait pas laisser le Daring entre les mains de n'importe qui à passer un flambeau. Mais tant aussi que batundi ba nous na Daring talaka ba lokola ba vie BP boye ba nini batala mwana mwa muke boye à l'époque je sais pas quel âge j'avais Daring opena munene pena boye mwana oyo penza kokango et comment ici comme tu n'as commis tant na Daring ya mettre toro kanga na vandi pena boye yango mwana batu musuba ganga nga na vandi pena boye mettre toro vandi na gauche ba vie militoni ba vandi wana ba vie Tabiana directeur de cabinet ya président Sénat Kengo Dondo avandi wana ngana solo ba bazo kanga bati batali ba bina mwana oyo akozala wana te ba créer ba cabale pendant que ba sala cabale wana à l'époque Moningo Yangai Wazaki président section foot les lois commis président à Daring
Yepe akomaki na ambition atali abi mais on a na balaka na oui ngana balaka na mendeni o yoga maloba boye toujours mon clarté alors que moi j'avais une vision moderne de la gestion moderne de la chose publique, c'est-à-dire na kena sali exemple na zui mbongo na kena ngo kokotisa na kati ya banque ba image ezali ndako na chembongo na banque po epesa bato nyonso ndingisa olezala ndenge komaki lelo tono oboye na bonga nakendaki na ndenge esalemaka na bamboka oyo esa développé. C'est là que makambo ebebaki ntango bamonika na koti mbongo kuna muna moto akomi na baide naoka kaka na soir kuna ekomi no ye moko azwaki mbongo atie kuna ayibi yango lisusu donc bakende yango na grande donc toloba si on peut comprendre dès l'entrée comme ça eloko ebanda nano bafrustration yaki kopala mais eloko eza la base ya makambo nyonso ya kopala donc soki dering et ça là qui renaissance abima na kati ya lisolo jeunesse nango eza d'abord le kotro non seulement le kotro parce que ba équipe wana en fait ezali ne balobaka mine d'or ezali vraiment ceux qui gèrent ngo bien mo monde ba club ezala donc soko za président club amunene ko gérer ngo de manière rationnelle on a besoin d'un ministre parce que notoriété aux anango aux la rentabilité ezali tout le monde va joueur tala Ronaldo banani nde bateka bango na mboka ebele donc quelque part CAF na Owada ndenge et ça qui en sorte que tokoka ko tala ndenge nini ba structure na ko muer en société ezali na but ya tala mais comment bolobi que ça ASBL tant bolobi que ça ASBL donc ça sans but lucratif mais ndenge nini joueur moka ka boye 10 millions. Mais c'est comme mbongo wana moyen muta gérer ngozate donc magui wana flou wana yuti déjà na ba FIFA kuna politique la ka ba ASBL pour que muta chaka misu la quantité yango moni le loti baninga ba pasteur ba komo kota na makambo balé ba généraux ba komo kota na makambo balé ça est loco en fait il y a ba sportif na ti ba biso boy. Moi je ne suis pas un dirigeant sportif, je suis un opérateur sportif. Bref, quand cela ne tienne pour répondre à la question, nous avons 5 minutes, je crois que nous avons écoulé pour chuter pour ne pas monopoliser la parole. FC Renaissance du Congo et Outana Daring. Et comme ndenge komi wana tango pasteur azui tête to tché na mudali bosso ya équipe bandimi église ba koti baninga musu ba na club te ba koti bandimi église ba rapé mais oui zela ce qu'on a zozonga zela place on ande to po bandimi ba balandi bayoki nani azote ya Yesu bayoki sango malamu yango zonga likambote na roya. Donc voilà. Alors on va revenir. Je vais d'abord prendre Yabiso. Oui que Dan Gatler na société naie ba salaki concours moko na makambo etali logo ya Yabiso bato moko ba pesa ki motonyo so chance ameka ko sala conception ya logo ya ko gagner ba pesa $10,000 bato ba concourir bato na bato ba sali papa o ya gagner ki meilleur remise salama ki lobby abendi pe 10,000 na sans plaignant. Suivez en image tout ça aux onga pour continuer. À tout à l'heure. Après un processus de 3 mois pour découvrir celui qui aura proposé les logos adaptés à la vision du projet Yabiso, le résultat du concours ont été rendus publics ce mercredi 3 février 2021. Le jury a porté son choix sur le jeune désigné Israël Madiangonda, dont la proposition du logo s'est beaucoup plus rapprochée de la vision de l'initiateur du projet, l'homme d'affaires et philanthrope Dan Gatler. Au cours d'une cérémonie de remise de prix à l'honneur du gagnant, organisée à la salle de spectacle Chaubeuse ce mercredi 3 février, le huissier de justice venu assister à cette cérémonie a d'abord certifié ses résultats. Juste après cette certification, Israël Madiangonda, le regagnant du jeu concours de logo Yabiso, a reçu un chèque de 20 millions de francs congolais évalué à $10,000 américains entre les mains de la représentante de ces projets à Kinshasa. C'est le regagnant du jeu concours meilleur logo Yabiso. Israël Madiangonda s'est dit très heureux d'avoir remporté ces concours et remercie les organisateurs pour cette initiative. Je suis très heureux de remporter ce concours. Je ne croyais pas ça, vu que les concours ici à Kinshasa, c'est pas vraiment sérieux. Et en tout cas, je n'arrive pas à croire que j'ai remporté ce concours. Les organisateurs, je dirais merci à Monsieur Dan Gatler, c'est lui l'initiateur. Et
je dirais aussi merci à lui pour cette opportunité à la jeunesse congolaise. Et je crois que, si je peux dire que je crois que je suis le premier graphiste congolais moins de 25 ans à avoir fait un logo de 20 millions de francs congolais. Donc, c'est dire quelque chose. Beaucoup sont appelés, peu sont élus, dit-on. Pour rappel, ils étaient très nombreux à participer au jeu concours du logo Yabiso de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. Au final, le postulant n'était resté qu'au nombre de 10. Après le vote qui s'est passé à travers les réseaux sociaux, le candidat numéro 3, Israël Madiangonda. Très bien. Famille à moi, Nambali, Baluka Police. Bacheli moi police et poto yebani na Congo. Kobatela la moana ce qui a bali na noté surtout policier azala. C'est important. Merci à Deo Kasongo, Salango Kitoko Kansagwa tout en Allemagne. Deo Kasongo mon ami, je te salue. Alors on va continuer. Depuis 2014, Renaissance a existé. Il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, pour revenir de ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de Renaissance? Mais avant cela, on a supporté ce missile Kamboya Batoubaye. Ndeko Neri. Oui, Ndeko Neri. Ndeko Neri, tango bosali, boke bosala Renaissance. Yo pose la guimanie à Kala. Tout à fait. Bobimi bosali elo monabino. Deringa zalaki déjà na bato. Public moko yebani babundaka na vita. Stratégie nini bino bosalaki pe boutisaki bato wapi po bato baya kolanda eloko nano ezala te o nano ebeti te o nano bozomona lobi nango te bosala ngoka na foi bato bauta wapi banani baapuya. C'est de là que je vais dire ndeko mayaka lobi évêque moko na kotaki na kati ya likambo yango to lobaki ba premier supporters o ba kota na Renaissance ezaka bandimi bauta seka. Merci beaucoup Sango. Nalingi na répondre à la question mais soko ko permettre na bandango pe na moi genèse historique. Voilà. Nazalia on a ba document. Ici, j'ai ce qu'on appelle le procès verbal. Il y a fusion entre Jogari na Matiti Mabe. Ndezali place Oyo to salaka po na kobotsa Renaissance parce que tant to longo na DSMP. To yena to sa l'équipe na biso tantôt cesse Matiti Mabe et botaki ba conflit belé na bande ko bazaki na motema pembe badinga ki kombo wana te. Alors il a fallu kozala na structure mo ko permettre biso que to ça la équipe na biso na ce na un moment on a to zalaki une équipe moko Matiti Mabe au président Antoine Musangania à sombaka atiaka ngo na disposition ya grande commission d'encadrement des supporters to géraka yango. Alors namaye le pe bande ko ba pesa ki biso ba ko engager Lifkin à l'époque ba bi popo ça l'équipe na nous en noté boz en équipe moko oui betaka déjà ils en numéro matricule après bo sombi mususu na Lifkin popo ça la fusion pour créer le Konabino ndeto sombi Jogari ande ko innocent ki mundulu na Matiti Mabe ezaki déjà ande ko Musangania après si équipe na ye ndeto sali fusion wana. Alors texte oui et ça la Renaissance yango article 6 ya statut ya Renaissance na pesi na yo natanga ngo pendant yo za na ngonga na zotanga article 6 c'est le biboyi issu de la fusion entre les Jogari et Matiti Mabe, le club de Kinshasa. Le club Renaissance du Congo est une création de supporters imaniés mus par l'idéal de changement, regroupé au sein de la grande commission d'encadrement des supporters, organe fondateur, placé sous le leadership visionnaire du triumvirat Pascal Mukuna, Antoine Musangana et Roger Nzingi. Donc 3 personnes. 3 personnes placées sous le leadership de ma cofondateur. Mais cette équipe est une création. En français, lorsqu'on parle de la création, c'est que la chose n'a pas existé. Bien avant. Et ça l'a quitté. Il a fallu Tozo Matiti Mabe, Tozwana, Nini Jogari. Or, Matiti Mabe, Mukuna Zalité. Équipe na yete. Équipe ya Musangana. Jogari ne faut batia mbongo bango bo misatu na kati ya mbongo wana bato batia mbongo ebele mukuna na kati te atiaka $2000. Bosombaka équipe na combien? Équipe en ce moment je crois si je ne m'abuse entre 12 ou 14 000. Ce qui n'a pas sanité. Avec à 2000. Voilà. Au biso to yebi to mona. Oyo lobi. Siko Musangana
Nanti. Alors on est parlé de détails. Ce qui veut dire que l'équipe est à biso supporter. Si je comprends, droit à Mukuna a ekotika pour na 2000 ba ponia comme président. Nazoya expliquer. Au moins le français placé sous le leadership visionnaire parce que l'équipe est que biso nous sommes supporters ou qui to engagé c'est pas possible. Très bien. Il faut quand même qu'il y ait des gens au bako engagé. À cette époque, Mukuna tellement gaza courageux. Azanzunzu, Miso Makasi, Nenge Tozagi na dering et Tumbana ancien dirigeant à Motema Pembe. Le président Moussangana était un peu Nabamisala, Azaki Hermonaba, Nabazaki malade, je crois, en Inde. Il était vraiment pas trop. Le président Ting était trop occupé dans fonction à l'époque. Alors, Bisoba supporter, tout ça qui conduit à l'époque par Ndekunanga Bruno, qui était le président de supporter. Alors, il a fallu aussitôt ça raccompagner. Alors, lui, il s'est proposé qu'il y disponible à cause de la cannabis. Dans le statut, il y a église. Dans le statut, il y a pasteur. Azanabiso comme un des supporters point barre. Mais courageux, qui a aussi une chaîne de télé qui avait appelé ça qui n'a disposition. Alors, chaque jour, émission Zalaki. On a soubert. Voilà. Émission Zalaki Tolobela Renaissance. Voilà. Considération. Oya Kozwa. Donc place à côté là qui alors question na ba supporters ko auti wapi ya on na supporters ba auti na monter ma pembe so na tangi yango moko selon yo aye la bonne foi yoka aye moko et puis à se faire accompagner quand même na quelque part so tangi même na statut au mona un de ses collaborateurs l'église azan même na kati na kati statut na biso azali. Donc il s'est fait quand même accompagner na bandiminaye au église parce que avant azali une équipe moko awati azali pe na monter ma pembete azali na fonction mon côté na daring donc selon yo batu belé so ba supporters et belé à Renaissance il y a église ya moko na ba komaka en fait ceux qui quelques membres ya moko na église ba koma ba supporters balandaka leadership et évêque on est dans précision ye batu balanda ine lo outil leadership pe moko azaki na ngote po azana ngote ti lelo na Renaissance ezate biso moko ba supporter ne to na leadership to incarner changement au monde français comité mû par l'idéal de changement ça dit bato abwana na motema pembe ba supporter to lingi changement biso nde to sa ba stratégie na biso to sa ba mobilisation to tia makele de propagande d'équipe na biso lui n'a rien apporté là. Jusque-là, tout ça, parce que ses proches collaborateurs, c'est comme ça. L'ambiance à Renaissance, nous avons vu des véhicules bien. Au Batika, Vita, Bayana Renaissance, tout le monde a Dragon Man. Au Dragon, le quoi, peut côté mon coco sobaïdo, bat église, Bayagi Nambo, Kolandaye, à ce titre-là, et c'est au fur et à mesure, de Baye Koko Tapenda, moi. Très bien. Vous allez reprendre la parole pour ajouter, moi, élément et à taille, mais n'a pas de doyen pour que doyen puisse à s'expliquer quand même par rapport à l'Ikambo. Parce que moni makamwango yo, na rolugana ebawa, wivin mo le gazura ya na mbongo ya kabila wana. Bozala bino nyosote. To sola on kalami. Ngabu na lobaki? O mona ka vidéo te. Ana ka vidéo. Alors ngaite. Alors yo zali doyen ya ba supporters. Likambo ba supporters ne zo poser problème. Parce que mingi zakaka pona bato mususu bazomona ke soki ba supporters ba yebele oko boya leadership amuko na mboko te bien que yo lobi za leadership te na makambo bale mais quand même mukuna soki omonika ka évêque pour la première fois on a plein na stade Tata Raphaël bato bazola na évêque bandimi bazana kati bato ndenge na ndenge baza koya bozo ba supporters soit pio za doyen bo piyaka ba supporters ya derrière clé moteur mape pembe bozo ki ya matiti mabe top milimo nde banda ko tambola on a bilima ba na stade ba supporters bozo ba mo. Merci beaucoup Papa Sango. Alors que tu le gagné à ta club mon côté gagné vite te gagné de SMP ma semete boza araba nil soit bo poli. Merci beaucoup Papa Sango pour mutuna na yo mais avant de répondre na mutuna na yo na koloba boy me présenter ngaya wa lokola doyen ba supporter effectivement ngana ko banana libuso na place du président ba na daring Papa Sango ni ozo mona ngaya wa na bani ko supporter daring na supporter daring depuis 1957 grand frère nanga mutamemanga na stade Roi Baudouin Alexinga mon équipe on est là ti barezia vert blanc yango wana daring commissariat yango et à ce moment là c'est à partir de ce jour là on a commencé supporter la daring donc na yibi daring comme il se doit
marqué na yebi daring pour na ba master musu ba beta na daring o ba ki ba master nga par exemple ko la baka Coco c'était un ami à moi to vana gine sika moko ozoni ba jo susu ba te belé o daring azalaki na zaki ko toy bangu sika moko donc ngana ba ni comme ça daring ya kala revenons dans le Cameroun ya équipe tout comme la Renaissance sango Renaissance wana po banda ezalaki na tango président Mayaka akomaki président bangona Chimanga genèse el kamosa wana président Mayaka je vais supporter tout Hollande de loin ba suspendre président Mayaka je te yebaki tina na ngote mais le quoi toujours ba tout Hollande équipe président suspendre président Mayaka règlement pe elobi qui soko suspendre moto 3 mois avant 3 mois après avant 3 mois il faut bosser la réunion moko bo infirmer ou bien bo confirmer suspension wana vous comprenez Chimanga tikali une équipe asalaki yangote ngana zolo bali kamo ngai na yebi ndenge ya kusali après 3 mois président Mayaka zongi il était de son droit le plus strict pour zonga parce que signifiait qu'il était le kola bibeko lobi ndenge wana azongi na équipe Chimanga sepeli nangote. Je me rappelle que l'Union a match contre 20 clubs à Tata Raphaël. Président Mayaka yé. Ton président Mayaka côté na porte on a yé. Batouya Chimanga va menacer. Je vais supporter tout ce qui est dans l'école tout le monde. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas comme ça. Menacer il y a un match tu peux là contre 1-0 contre 20 clubs. Tobimi. Comme bandi wana. Non. C'est ça la macabon tu faut tout la narba texte nengi nani président lobaki il faut tout la narba texte nengi lobby aki na droit na ya kozonga parce que 3 mois ba signifia ki eloko moko il a son droit à zonga Chimanga azalo bato mususu bazaki kana dari nengi bazalaka ba entêté Chimanga akamati Chimanga bakamati équipe ko tangu sayango nengi ya lingi. Or l'équipe est là qui n'a sika moko sûr ou basé sur l'entraînement ou biso ba supporter toujours ya total entraînement puis toké a comme quoi faire naviguer équipe biso ba supporter mais surtout comme na mkola match tant tout monde aye na pas comme ko na ba soda tout le ba boba Chimanga tindi ba soda ba ni ko beta ba supporters qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur mon badi kaka ni match mususu kaka ndenge wana akomi ko beta penza ko Chimanga wana vidie Chimanga wana oya vidie soka ko wanga na mengana zolo bango na mikolo na yebi za bongo ba supporter to ki kanda yoki papa kama pa ibandaki yango to ki kanda koma mutu akoka bata biso ba supporter ko sala biso ko beta biso ndondo bandi wana akamati kipa siboye akamati kipa zongi siboye biso le bino to ko stoke ne boite munindenge équipe yango et salama na modèle one très bien wana équipe salami ba supporters baye bino ba première recrue bato recrutement ya ba supporters akate biso moko ndenge ba lobi kaka na français na bino bozo koma wana ému biso ba supporters to monique makamu ça ne marchait plus to lobi non il faut tout ça la limite on ne pouvait pas partir en ordre dispersé. Alors, comment Mayaka ne se retrouve pas dans ce comité-là, alors que Mayaka a outil des SMP, Azaïd à la présidium, ou assumé, bien qu'il y ait des jaloux autour, il y a projet, Babangi à venir, Nego présentant qui m'a solo, mais au long quand même, finalement, parmi les groupes à mécontents, Renaissance et Botami. Mais na kati ya masolo, ils ont montré clair que le gros tchakali kondate moyo zalana ba présidium moi na la ite pour ba tcheka bato ba futaka bala to ko comprendre pour utai pe poto période dans moi baisser à la qui. Ça c'est un. Mais on s'est retrouvé parce qu'il fallait se retrouver. Toute la question, aux autres la question ou bien aux autres bêta lisolo. Écoute tu tiens Canada on va répondre ça. Donc, nous moni siko moni place c'est beau solo na politique comme elengi yango. C'est-à-dire que doyen ou tu repères sa version des faits pour avoir qui na ba gradin Nicolo et puis président ba supporter a tu expliquer pour compléter un peu ce qui s'est passé. Mais la réalité c'est quoi? C'est-à-dire le projet ambitieux de mutation en société tant on a dévoilé et suscité mauvais esprit, première chose. Deuxième chose, le fait que mon naïveté nanga, c'est-à-dire na kepoto, na geta la bana parce qu'à l'époque, dans la guerre entre Kinshasa et la Belgique, na tiki intérim, na ba mail
na tiki intérim tant na tiki intérim pourtant président Musanganya Ipsanga abi komeka kotika intérim na mutute comme kotika intérim tenga habité mais moi je connais les textes. Il faut d'abord qu'il était une équipe patrimoine national na balabala. Je dois laisser l'intérim au président de la section, au premier vice-président, donc c'est le président de la section foot. Tant qu'on a un ticket intérim, n'a moins la soirée suspension. La suspendre. Raison ni un comité et se mettre en place, va décider qu'il va suspendre yo pendant que tout ça le recrutement yo qui poto. Nabengi président Antoine Musanganya, mon président et loko na yo ki yo. Parce que dans sur la mingi na évêque, dans sur la mingi na président Musanganya na CP nangoti. Bo ça la tension na loko bo ça là parce que écoutez bino cher. Nangena zo ngamo mukel boso parce que le bilan moins important il y a le cotro. Na ebandelita ngotozo bisa évêque ale kaliboso après que ba lapidé nga na stade. J'ai été lapidé, je vous dis. Image Ezali. C'est-à-dire image Ezali. Image au PC Ezali. Très bien. Précieux l'accent à l'endem babwa moi na moto babamba ma banga na stade. C'est-à-dire que ba monter Kabal tant na zoya à l'époque pe le roi na taki Zambalaga na tuyo boya pembe sultan na tuyo basango. Na okota siko le na kota place il va to kota na tribune d'honneur de to kota ka ba bloquer kuna na okota siko na sima pona matara pour tout. À l'époque, à notamment dans Mundo, je crois. Didier Chima. Ouais. Et ça, c'est quoi que rêver, supporter. Que non, aïe na yombo. Oh, on a yé parce que mandat nangai suspension nangai soit disant ici là qui il faut na bande là faire match spécifique avec club na daring donc ça dit dans l'esprit nanga na biso na yé match on a té c'est que na pesi gloire na mutu mususu na ki sûr qu'il fallait te gagner match on. On a côté bo babeli gena na yombo donc ça dit autant la na ba supporter na yo il y a équipe où ba voter qui yo ba banga j'étais avec 6 gardes du corps camouflés banini mais bango tout babima na ba balaf donc ceux qui au monde ngalo na 29 face na boye lelo il faut que Daring Renaissance du Congo ceux qui na za kité banga ça dans un monument côté avec club dans temps na kimba sanga côté avec club avec club ba manga mabanga de ba taga na stade wana. Alors, bateau n'a rien à baron moins bim samindugi était dans le stade de bim samindugi puisqu'ils étaient non apparents. Bateau ali konzi li bosso, je te dis que on a payé des dégâts et Dieu merci n'abima même pas négratigneux moko. Tant on a bimi botata nanga ifsinga lobi non. Je m'impose. Tu ne peux plus continuer dans ce truc. Azwa passeport nanga. A boto la passeport nanga, ba tindanga na poto illiko presto. Na kena poto wana makambozo continuer muku na l'époque na ba Musanganya bazo ngaba boto l'équipe quand biso to ngato boto la bo équipe siko ne muku na zuama donc c'est-à-dire l'histoire se répète. Muku la wali wa boto l'équipe et pas vidé chima. Oui, puisque c'est moi qui avais la baguette de commandement. Bah, on a bâti traité puisque Musanganya qui président honoraire et Mukuna était sans titre. Papa, Salnoki, Yaka, Makambobzo Bonga, tout ce solo na Kimbuta, Yaka Noki, Yaka Zonga. Côté ma vieille famille, Bana, Baboy, tout ça, ni Foye Nangai, à l'époque, Nagi, Mariana Mundele, donc Baboy, Nabimabaï, passeport Nanga. Mais je suivais tout ce qui se passait. Donc même temps que ma contribution n'a révélé que belé oyo batu baye bakati. Alors pourquoi Renaissance est la bêta attaque club Mogoté Makasi. Renaissance est bêta club Makasi. Nani gagnant. Match contre Al Ali du Soudan. Wana libanda na yebi. Te libanda te yawa. Te na yebi équipe ya libanda. Équipe premier match de équipe a munene we gagner ba gagner équipe to gagner vite je crois que vous gagner moins 0-2-1. Te to beta 1-1. Mais ce côté li match wana na biti. Ah vous gagner bino te bino saka mbi partout. Yo ka sina expliquer te mala to gagner te. To botama. Équipe uto botama et beti na équipe a libanda na match amical et le pesa liboma et puis ça jour wana oyo na mona na miso évêque poto eka biso mbali. Musanganya n'était pas là. J'étais là en permanence. C'est moi qui leur ai donné l'équipe. Et ça, c'est quoi que jour match on est salami, je suis venu. Au total, on a une image dans l'attaque vareuse moko, il y a vert na orange awa. Bah comment molanga na si président.
Monsieur, je te vois pas. Je te vois pas. Tu me vois pas, c'est-à-dire? Non, allez-y. Allez-y. Et ça, là, c'est que dans le match, tu as ngana mukuna. Tangu to chebu mukuna moni batu ebele abaluki atali ngai. To yambani. C'est ce jour-là que j'ai vu la cupidité de ce monsieur. De quel monsieur? Mais je parle de qui? Je sais pas. Tu as l'habitude? Non, non. Jour il y a match il y a Al Hilal. Soko tcheya okomona ezalaki président Mayaka na évêque mukuna na terrain pour le compte de la Renaissance du Congo. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Ni Nsingi, ni Moussangani. Moussangani a pris par ses responsabilités à l'étranger. Tingi désintéressé. À l'époque, il n'était même pas, comment dire, aussi actif. Banobe Ngabiso 3M. Banobe Ngabiso 3M. Allez-y. Et au ça là que Nathalie et Namisu alobi papa. Ils allaient rendre boy. Vous comprenez? Tokotangana na stade ngana kata mutukana parce que j'avais une décapotable na kiti to continuer na kata stade to continue na stade tango to chebi tango amoni mukilinde na ko comprendre que awa monsieur amoni que église et sousou na na kata stade. Qu'est-ce qui s'est passé? Aibisa ki OK na botoli église nazo bana que liboso azaki vraiment sauté. C'est à partir de cet instant là tango amoni mukili batelemi alobaki no eloko moko atali nga na misu boye totala ni tobaluki totali full oyaki wana oyambani bon tu en quoi koyambana cupidité osani mais cupidité mon ami parce que c'est depuis ce jour-là qu'il se comporte comme propriétaire du FC Renaissance, qu'il veut croire aux gens faire croire aux gens que c'est à lui parce que pour lui il s'est sacrifié depuis ce jour-là pour mettre de côté son église et aller là où il y avait du beurre, du lucre. Je pèse mes mots. Très bien. On va revenir tout à l'heure. On va prendre d'abord... Il y a une situation qui se passe actuellement dans le Baboué, dans le cimetière et à Kasavubu, côté à Mama Poto. Bakangi Bato, Mama Marichère, Bengani Bango, Bakangi Mama Wanana Minitoyo. Monsieur Soubaza na pire, c'est là information il y a équipe ya Bosolo les allés sur place. Naibi dossier na moi malamu parce que ngana kendaka kuna meboyo ka bango monde bazolo ba sali pasi. Naza osenga na bateau bakangi bango ba libérer ba maman wana. Ba pauvre dame là, ba kotaka esika wana processus moko ezalaki bazongisela bango ba mbongo. Pote ba kinosa misana bango libanda. En attendant, bao basombaki esika wana ezalaka soki Africom ou Safricom ou Africom, je me rappelle plus. Occupé place wana babeta déjà batole ya rouge mais so boleki mikolo bokomona bato batongi eza mwa pasi sans commentaire bolanda bango moko ndenge balobi toza kozonga pote to tuna nano likambo yango nani azo diriger actuellement Renaissance mukuna Pascal Azalaki a démissionné qui période moko awa mais namoni azongi sous PCA. Qu'est-ce qui s'est passé na miracle nini en image d'abord on suit ça puis on se retrouve après. Papa ezalaka soda za mwana peuple siko ebiso baninga na biso misusu bakela bango na pire tokenda toluka gile coutumier ebisi biso de tournier Guylaine na likomuna Guylaine Ngobila chef coutumier papa yo suki wapi limite na yo suki wapi alobi ngana suki na miri oyo ya bakonga oyo ya lubanga bakonga amina suki na miri bakonga wapi Alembe ministre nani asomba lopango na wapango
L'installation d'un nouveau comité de gestion à l'ex-Mamaïmo, devenu depuis 2002 l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, crée un conflit de tutelle entre le gouvernement central et provincial. Une vive tension a été observée ce mercredi 3 février à cet hôpital de référence où les médecins, infirmiers et agents ont manifesté contre le conseiller du ministre provincial de la Santé, accompagné de la police, venu pour réinstaller l'équipe dirigeante sortante au détriment de l'actuel comité de gestion que dirige le médecin directeur général Jean-Paul Divengi-Nzambi. Ces médecins, infirmiers et agents disent non au comité sortant nommé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, car selon eux, leur règne a été caractérisé par une gestion opaque de revenus de cet hôpital et de mauvaises conditions socio-professionnelles. Biso nyonso to sepeli ba fonctionnaire à l'État. Avec l'union sacrée, président, tu as la bonne porte, tu as il y a bien au peuple congolais. Mais ça ne signifie pas que non, ceux qui ont l'union sacrée, et comme que non, au commis, il prend son grand frère, nous les médecins, les infirmiers, tout. On abandonne les malades à cause d'une personne. Comité wana ministre de la santé monsieur Deni Longondo a fait le nécessaire, il y a qu'à changer comité mususu oyo base nyoso tozalaki d'accord na yango parce que nous avons tant souffert dans cet hôpital. Vous imaginez-vous un infirmier comme moi je suis ici, je suis chef d'équipe, mais je touche 17 000 par mois. Même la dame qui vend le pain, tu peux pas toucher ça. La sangi na procureur général de la République. Créé la cour de cassation. Na fundi gouverneur de la ville. Bon, à violer la constitution de la République, mais à violer la loi et le président de la République. Sous les ovations de médecins, infirmiers et agents de cet hôpital, le médecin directeur général a regagné son bureau et profité de cette occasion pour encourager ces derniers à continuer à travailler et de savoir que l'hôpital général de référence de Kinshasa est un hôpital affilié au ministère de la Santé publique nationale et non au gouvernorat provincial de Kinshasa. Ngai nazali na promesse ya kopesa na bino te kasi nazali koloba ete mosala oyo toza na hôpital général ezali ya ngai na yo. Tosimbana la main dans la main toko akosala musala ata bakoko baza na se alilita bayoka pe basepela. Hôpital général eza na autorité à ministre national. À la justice de veiller à l'application de mesures prises pour que des incongruités pareilles ne se répètent plus. Très bien. Ndeko Mayaka, toza kokoba. En attendant, Joël Nzampungu, précieux Mouyoko vont se battre quand même pour quelque chose. Alors, on avance. Na tuna une question moi échappé ou soit au boy na yo au lobango comprendre que l'art des angsara yo s'est retrouvé parce que tant le président supporter a expliqué que bateau ba pesa ki mbongo de bazo ki présidium mais eloko wana so yo zaki pe na likondo ngo s'est retrouvé question a échappé. Alors question na ngandenge na tikela ki bino yo ko lobande ko pa loba la même question si a complété na nazo diriger Renaissance lelo parce que na monaki mukuna a démissionnaki à un moment donné il se retrouve président du conseil d'administration. Je ne sais pas je crois que Naosen a président Neri Abimisela Bisso PV, il y a comment on appelle ça, il y a réconciliation entre bas supporters, entre bas structure et bas supporters, parce que autant on a texte que non FC Renaissance du Congo est allé loco et bas supporters, ok, dans le loi qui n'est pas que fort, il y a président démissionnaire, il y a FC Renaissance du Congo, ils allient le non-respect des textes. C'est-à-dire, à Zomona, église, Renaissance du Congo, football, le coup là, c'est l'église. C'est-à-dire, la Moukina Tongo, Bondelier, à Diakreoyo, à Longoli Motoyo. Alors que le football est régi par des textes. Et les textes, tout à l'heure, il y a Boignape, Motomayele, et lobby, équipe et supporter. Donc, ce n'est pas un individu à qui on a donné une responsabilité, à qui on a mis, on a sous le triumvirat. C'est-à-dire, il y a eu 3 personnes. Donc, ceux qui l'ont décidé, par exemple, que non,
olongola bato wana to okomiselo ko wana société oko désintéresser baninga, c'est-à-dire on va désintéresser les millions de supporters et puis désintéresser ba oyo to tchaki liboso, c'est-à-dire bato yo ba constitué qui o bali ba membre ya cofondation. Vous comprenez? Non seulement ça, les supporters ont été divisés parce que fort n'a mususu yali ko désavouer, banana ko désavouer nga, a désavouer Musanganya, a désavouer Sengi, a désavouer batonyo so ba contribuer à boya ba kamunyo so ba pesa bango, divisé pour mieux régner. Donc il fallait d'abord que les supporters nyon so bazala unis et la DAPS, direction des activités physiques et sportives, ezali organe technique, il y a secrétariat général, il y a sport, c'est-à-dire deuxième personnalité, il y a sport, Obabengi, secrétaire Batelemi Okito, Oyo Azalaka, na historique, il y a équipe Nyonso parce que c'est lui qui s'occupe de l'administration, Oyo Ayebi, ba contribution Nyonso et puis ça m'a rappelé qu'il y a des assemblées ordinaires qui se font. Oyo ayebi que football n'est place ya commerce c'était parce que c'est son but lucratif, c'est-à-dire les locaux lobate que nongani na zaboye na chaki mbongo koleka baninga tant batche président mbongo yo che, je crois qu'il y a un article oyo président Neri mutalé un peu plus juridique à Otangela biso et la question que ceux qui au lobby ko chaki mbongo yaki 6 millions ndengolo bagawana na kati ya 6 millions wana ba supporter ba contribuer au lobby que non batche ba mbongo ya ba mbongo ya kokatana. Antoine Musanganya, et ça je peux témoigner, a contribué à les 3 premières années. À sa cofondateur, dans sa porte-parole, n'a été mais dans d'autres ça éléments pour comprendre pour nombreux supporters de première année après ça qui est à peu près 100 000. Ça je sais parce que Naïbi a déclaré. Deuxième année une affaire à 92 000. Troisième année après ça une affaire paye à Bakar à 100 000 autour de 113 000. Wana olobarangote. La création, ils ont 18 000, je précise. Il fallait que Bakabola 6 000, 6 000, 6 000. Mais je sais, parce que dans le Hollanda, Antoine Musanganya a payé ça 10 000. A payé ça qui? À peu près 8 000 pour l'équipe et 2 500 pour le foot à joueur. Basoma Mutuka ya Bangala. Bangala a 4 000 $ pour payer Mutuka pour continuer. Il y a 2500 avec ça qui va dire 1500. Si le loba pesa ka jeune mwana mbongo ate mbongo wana kenda wapi retourne na mukolo mususu soka ya expliquer biso. Bref, tous ces éléments je les donne pour te éclairer lanterne. Équipe wana eza équipe ya individuité, ya famille té et utaki quelque part. Ezali sanga ya bato. Oui, ezali sanga ya bato ebelé. Bato ebelé autour, il y a frustration to la ki na dans le moté ma pembe. Oyo, tolinga ki toke na société, mais société pas selon Mukuna, selon Mayaka. Parce que j'avais un plan que j'ai mis à la disposition des supporters. Moi, je suis Mukuna quand il dit qu'il y a pas Azos Punda pour qu'équipe comme ma société. Oui, mais équipe, il fallait comme ma société en 2014. Et là, comme ma société en 2021, tango ba supporter ba boyo. Tango ba désavoué, on te désavoué kabatu, bango ba désavoué yo. Fuite en avant, ok yo weleli Autrichien n'enga maya kasala ka Iman Sportal, yo pose yo créer SAS. Y'a baga SAS ta. Botuna innocent Kibundulu en 2014 quand j'ai quitté le poste de coordination, j'avais déjà les statuts de la SAS. Posa musala o ngana yekoli. J'avais le code déontologique du supporter. La salara plagia. Aiko sala ngona suka awa tango ba désavoué tango et comme makambo il faut rendre compte même ceux qui ont comme sa société excusez ngai ndeko sango hein mais il faut tout le monde a bilan d'ouverture na yo otuna mo mususu bilan d'ouverture ya société na yo asaliwa yo zu société o cheba na o cheba tu na yo hein oh batie autant mais il faut ça là quelque part même tango ozo benga lo bio tingi musanganya mayaka boya na mbongo mais toi on peut sa mbongo pa nani et pas na yo. C'est de l'escroquerie. C'est de la pure escroquerie. Je pèse mes mots. Bon, il fallait pas ça. Mais bon, batia mbongo na kati ya compte. Il faut que la société wana la sabiso. Ah, la numéro à compte la société wana. Traçabilité ça. Oh, il faut te verser mbongo. Il faut aussi avant que tu kende na société. Il faut tout ça là. Tu eba comptabilité na yé.
pendant les 6 années wana toyebi ke bato ebele bapesa bango dirigé Renaissance 6 ans. 6 ans. Le rôle de président. Le rôle de président. À comment il président de Abotoli, vote Salamaki. Zela, expliquez-nous. Merci beaucoup. Expliquez-nous. Apparemment, bien vous avez information. Soko coupé sangai vraiment temps, mais sanga statut nangana zanango. Statut merci beaucoup. Bon, d'abord Batoubaye Baboye. Mukuna a comment président Renaissance par consensus. Il n'y a jamais eu une assemblée générale et élective. Il s'est remonté à Olandangaya, ce qui le coûta, Bobenga Bissomba et Toya Awato sur l'ango. Et Zaki Bongo. Le Kola Tozaki na période de mon copito travailler Yakubatama. Sanguzaki Balingi Binote, parce que Batfobaye Balelo. Renaissance, ces années, équipe Tosali Boye Sangona Ibsayo. Nous étions taxés dans le gouvernement passé, dans le régime passé, que cette équipe était une équipe des opposants. Les équipes, il y a 12e rue, nous avons plusieurs fois été interpellés. Prison Songolo Pakala pour la Renaissance, je t'ai expliqué. Il y a un peu l'Imisangana profité, vraiment, Botika Biso, Mukuna, dans le régime Mobiso Peto Sepela. Pour le régime Nabiso, Otozalaki, qui est l'équipe opposante. Le gars peut toujours pouvoir, Biso opposant, to Sepela na Yango. Les arguments en parenthèse, Nakangi. Donc, Mukuna, comment qui n'a pas banga, faut ensemble, Mouya Kobatama. Et le Gomoye Salemi Batouba, c'est un consensus Abimi président, doit adopter un mot. C'est comme ça qu'il a géré pendant les 3 premières années. Oyo, bilan et les bosso, nous avons précisé, monsieur Antoine Moussanganya, première saison à Renaissance, le meilleur joueur de haute facture, je cite, Nani Type, Ndoucha, depuis Renaissance et Banda, numéro 8. Autozoa le col à moi, on a poumon d'acier, Azate, depuis au Banda 2014, style le 8. À Beta Bano, bateau Renaissance, c'est place joueur à Moussanganya. Bokota, joueur à Moussanganya. Et Belé n'a pas de Timba, Pharaon, joueur à Moussanganya, ou à Tchèque. Moussou soit d'ailleurs capitaine à Ipsonani, à Outarmazembe, janvier Bessala. À cette époque, on avait quel joueur? Pour le royaume Korekame. Voilà mon toit à contribuer à Koutoko, Koumisaye. Mais comme tu as la culture et la personnalité à Batouté, tu dis Kango. Si on a côté A, les lots, équipe commis, Yaye. Ba texte le Biboye, article 23, ya statut Nabiso. Sango Yango Tozanango. Na fungo l'article 23 Batubalanda conseil d'administration parce que Renaissance dans la organibo misato comme aspect conseil d'administration plutôt assemblée générale conseil d'administration et les comités sportifs. Lui il a été élu président du comité sportif. Mukuna. Ndenge Totiela ya zaka président du comité sportif. Là il y a eu une élection à Ponami. Na lobby ndenge loko esalame par consensus wana abima par consensus abima ka bongo président du comité sportif et loko mususute. Ça dit consensus c'est ça bato bayokani. Élection esalamité. Tondimi toyokanika. Mais PV mo esalemi bon entre nous et ça la bongo. Tondima yango bongo parce que à l'époque Tondima qui payait parce qu'il faut pas toya kawa ko sa makamule to sa lokuta non. On a pas sali quand même la Renaissance. Tu as salé loté. Ngana dans le bananzo ils ont engagé ngana ou démontrer yo. Mais Tondimi est quand même parce que na NFC azaki na nzunzu. À l'époque il faut yebisa montrer quoi minap na bigio balaboni Faroza quand même courageux et il a incarné ça audace wana to sepela kanango a gangela bakonzi pour bazaye ko déranger biso. Maintenant article 23 le biboy. D'une manière interne, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus de gestion quotidienne du club qu'il délègue en partie ou en totalité au comité sportif. Pendant toute la période de transition, parce qu'il faut y avoir Renaissance, société. Renaissance. Et donc, on a dit Renaissance, société. Mais la Renaissance société, selon nos textes, il y a le conseil d'administration qui est habilité parce que PCI mandawana. Il y a pouvoir. À ce titre, il a entre autres mission 1. Faire appel d'offres de souscription. 2. Réceptionner et examiner les candidatures des requérants. Accomplir les formalités juridiques et administratives. Veiller au respect du feuille de route. De la feuille de route plutôt. Voilà le pouvoir au conseil d'administration. Et ça, il y a un comité sportif. Donc, un président du comité sportif, d'abord démissionnaire, Aya, Alobakiye, a milité équipe d'une Asbel à société, et Zali Naonkaka. Donc, moi, Missou Makas. Oh, Missou Makas, c'est aussi maté, pourquoi? Parce qu'il est déjà démissionnaire. Comité sportif, mission des Aguinines. Beaucoup de démissionnaires à démissionner, il y a beaucoup de contraintes à démissionner. Nous sommes contraints à démissionner parce que quitter la marche, c'est une anda kuna bandal, ayo kanga bien, naïf sa rekabe, le kola yo so mon équipe ya yo toya nanda kuna yo. Toya na bandal, ba policier, ba chama les images existent.
Image des Ali, j'en ai, je crois, ils ont un téléphone. Image des Ali, bah, mon anapo, Kwanango, a sali, moi, semblant qu'il a démissionné. À l'objet qu'il a démissionné. Le quoi, l'objet qu'il a démissionné. Biso, tu vois qui acte. Biso, la grande commission, tu as première structure, tu as acte. Il y a démissionné parce que si manaye, tu as un plan, il y a qu'on remplacer. Comité sportif, Moussa Bapesa Yango, exécuter et assurer le suivi des décisions de l'Assemblée générale. Élaborer tout projet interne et relatif au club. Enregistrer les demandes d'affiliation des membres. Procéder au recouvrement des cotisations. Préparer les budgets. Créer selon les besoins les commissions spécialisées. Contrôler le fonctionnement des différentes structures. Voilà, monsieur Bapessier. Azana mandaté, y est a muté équipe d'une Asbel à société Ezali Monsala na yété. Et puis plus loin, le sport est réglementé, football, au Bible, règlement général de sport. Nandimito imukuna tangango, RGS. Wanande yo lobby. Mais soit tangango sa makambo sala. Article 71. Oyoka natanga. Changement de dénomination. Les clubs sont autorisés à changer de dénomination, sauf au cours des championnats dans lesquels ils sont engagés. Tout club qui désire changer de dénomination doit en informer son entité d'appartenance pour avis conforme, et ce, pendant l'intersaison. Donc déjà nous sommes interdits, il y a que changer positionnement, statut juridique pendant la saison. Il fait ça la fin de la saison. Hier, en janvier, Toyoki a l'ongoué la commission société, aberration. Yami Balé. Pour que dans une structure, une asbel, pour changer forme juridique, on fait ce qu'on appelle une assemblée statutaire. Et tu as ça mais ça, c'est peut-être une église, parce qu'il y a une assemblée statutaire, comme assemblée, peut-être une église. Mais bien, si on a renaissance, tout ça là, il y a un côté. Sango, tout ça là, il y a un côté. Tout ça là, baboué. Biloko, nous, c'est mon ancien ami, si yango ba konzi, ba landa, ba mona makambo, tout ça là, ba profi yango yo. RGS apikisi yango, statut à renaissance pe epikisi yango. Ceux qui ensemble statutaire, c'est là qui d'accord. Ceux qui étaient Asbel. Très bien, merci beaucoup. Donc renaissance pour comprendre pourquoi on a qui na qui est politique. Très bien. Ça dit bino boyebi qui renaissance c'est Asbel tilelo. Dans les commis société. Oui, comme société, il faut te respecter. Makambo ba prescrit onyo. Voilà ba supporters de batwazo. Biso toza organe fondateur, biso ba kolo eloko pe mibeko biso signature. Ana l'action sango ke eloko za signature na ye. Ta signature. OK, donc statut au signé par ba combien on a ni Pascal Mukuna. Président. Pascal Mukuna. Président. Bah, comme Pascal Mukuna qui a signé papa. Aux autres c'est le président parce que avec bon ndenge yozo lingela. On attend président. Bon yoza libre temps. Le président. Au moment que temps attend que président Mukuna sali au passé. Ex-président. Ah ouais, bah commis. Pour FCC Renaissance du Congo, le secrétaire du club Lambert Banza. Voilà secrétaire Ondimi. Azalaka. Azalaka secrétaire. Le président évêque Pascal Mukuna. Azalaka. Bon, ngai na ndenge nanga pour na liberté nanga aza na minute yo ex-président. Ex-président mais PCA na bino. Yango PCA na zo tangela ogena ezate na ina tangela so kolingina tangela so article. Tanga article mo ya PCA. TV za radio. Ezate. Ezate? Le panabino. Article me PCA. Panabino la renaissance mutako kuma PCA. Ezate, ezate. D'accord répondre la question. Oui, allez-y très rapidement la PCA non beaucoup la rappel malo. Avant token de la société, il y a un arrêté. Il y a un ministère à sport. Oezola qui s'en il faut qu'il y ait dans la société. On ne peut pas s'autoproclamer président du conseil d'administration d'un club société. Parce que avant qu'il y ait dans la société, il faut pas payer ça agrément. Au gros, ça la société na yo SAS. Au moins, il va y plagier. Au gros, copier mutu. Pour Max Sasalaki SAS Iman, bisobeto sala SAS ACK. Mais il faut qu'on y ait il faut qu'on ait un conseil, il faut qu'on ait un mayele. Avant que Bappé ça yo agrément, il y a football, il y a société. Pourquoi ça dans société dans lobby il y a avion, il y a il y a bus, il y a nini, il y a hôpitaux. Mais il y a football, il y a on attend là qui DAPS, direction des activités physiques et sportives. Il faut bango bata la kanayo, ba répondre monsieur, vous faites la zizanie. Nous avons ici des vidéos où on a démissionné parce qu'on ne peut pas démissionner seulement par écrit, on peut démissionner verbalement. On a cédé. Troisièmement, il que le comité est minoritaire, il faut engager sous ce yangote. La minute au Mikanda Renaissance, c'est pas mal. Mikanda Renaissance, c'est le club de la ville à Kinshasa.
C'est un patrimoine national. Ce n'est pas à un individu. Donc, Mikanda, on a secrétaire général, il y a sport. Oh, il s'occupe pas de makambo, sport, administration à sport na RDC. Barthélémy Okito. Atindi biso na bras technique na ye et pas il y a directeur Kitoko. Oyo azana Mikanda ya ba équipe nyonso ya RDC. Hein? Bango ne mutu ba lobby que 1 il met de la zizanie, 2 Azali minoritaire, 3 a démissionné, 4 a engagé FC Renaissance. Maintenant, qui engage le FCC? Mais la personne qui engage tout à l'heure est Ali supporter, mais à une condition qu'il soit uni. Ah, vous devez reconnaître que les divisions sont aussi à supporter. Si va comme uni. Il y a un moni. Oui, Kouloutou, Zanan Maloba. Expliquez-moi non. Merci beaucoup. Moni ngai na makambo surtout moi je dis ceci. Ça quand même on t'a calé dans l'hôpital de l'équipe. Voilà français voilà français président Maniaka ici présent a sali effort ba structure ba supporter na biso mi balé CNS na grande commission de supporters a sangisi bango ba ke ba moni ba instance sur ya football ba moni secrétaire général ba moni nani Daps ni basoloba non na ministre na président il a foutu tout ça ba moni bango tout temps ba moni bango c'est pas le PV sur PV donc ba moni bango. Et alors moi je suis un peu étonné de loyo ba toana ba sangani ngai penza susi na ngamoni ngani na yawa sango susi na ngezali boye. Et fort yo max a salaki na bande ko mususu poso balu batengi bango to balobo batengi kaka max non et fort on les a biso nyonso même na côté CNS ko ba salaki fort pona kusangisa bato po structure mbalé Ivan de Sikamo signature mbalé za ba signature mbalé ba moni ba autorité ba signer ba bimi na katikati ya salle ba pesa ba sali ba déclaration tous allés unis pona ko bunda contre Mukuna. Donc ba structure ba sangani po bunda contre Mukuna. Oui. Donc, pour Nabino Moukunaza, je sais pas. Non, mais c'est l'homme qui a semé la zizanie. Je sais pas. C'est un semeur de troubles. S'il vous plaît, Nazozoma. Nazozoma Maloba. Nazotanga m'a communiqué mon quoi. Sur une attangité, Régine Poyaro-Silika. Communiqué numéro 004 à l'attention de tous les étudiants inscrits en cours d'inscription à l'ESMICOM pour l'année académique 2020-21, vacation jour-soir, concerne démarrage des cours à distance en G1 ESMICOM et remise des tablettes aux candidats à besoin. En attendant la reprise physique effective des activités académiques qui doivent reprendre incessamment, l'ESMICOM vous informe que certains cours prévus à distance sont disponibles depuis le 15 janvier 2021. Pour ce faire, l'ESMICOM demande à tous les candidats déjà inscrits et en cours d'inscription de passer retirer leur mot de passe. Code d'accès pour le cours en ligne. À notre bureau d'inscription situé sur la première rue Limité, quartier industriel Petit Boulevard Lumumba, entre l'hôpital HJ et première rue Dilandos, à côté du pont dans la commune de Limete. Attention, une tablette sera remise aux étudiants pour mieux suivre tous les cours prévus en ligne, nos stocks étant limités. Les premiers préinscrits seront les premiers servis. Notez bien, les inscriptions sont en cours. Pour plus d'informations, consultez notre site web www.esmicom.cd, Facebook Esmicom ou veuillez nous contacter à l'Emiscom. À l'Emiscom, confère l'adresse ci-dessus ou nous joindre au numéro 089 52 42 819. WhatsApp plus 243 82 860 33 18 89 66 76 136 fait à Kinshasa le 27 janvier 2021. Le secrétaire général académique Lukele Kalunga Patrick. Merci. Alors, l'accent dans la photo en haut, les fameuses photos dont on a parlé parce que les images, apparemment, tout ce qui s'est passé là-bas, même Précieux a échoué ce matin. On n'a pas réussi à avoir des vidéos. Alors, les photos quand même, les photos c'est bon. Alors, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Les photos sont là, non? Les photos sont là. Très bien. Alors, les photos sont là. Voilà, ils sont dans la stade.
wana na 20 mai oui ezali tango toyaka na monsieur Van Est oyo ali babengaka ye moto oyo atekaka mai donc bakenda kopanza sango ke ye atekaka mai na mondele mo akerigola ok ye nde moto alaki oyo topesaki mandat pour amema équipe na biso na société Imans Portal eza la première société et wana bovana évêque wana à l'époque wana to na memela ye po ezaki ndenge ya loba na memela ye bato na memeli ye ba société nyonso minene na otanga te pona publicité ba société brassicole ba société de télécommunication na memeli ba projet on a qui nango il y a semi professionnalisation il fallait équiper kende beta na ba club pour ko décomplexer ba joueurs mais yom to yana wivin mo legate te mais ngana ko yana batu nyonso ndenge nini ngai na ki ba makambo na yena mbongo wa Kabila mais na yebi que parce que na biso que nazaki informé na yebi que ba 200,000 et pesama 250,000 et pesama 300,000 et pesama pour l'ensemble ba joueurs et na yebi place uta mais balobela ngote et comme le ngai na somba ngai na pesa nga mutu na sala ki mutu moko sala te mais uta esika moko ba mawanga na pe mutu wana donc Kabila soutient bref ce que je veux dire baksa to comme na suka na lobi boye soki lelo yo mukuna ayebana na Kabila zanani et ça biso ba supporters comment to boye ti match na stade Tata Raphaël et ti contre équipe ni na moto poli 2-1 Renaissance tozo bima cortège ya Kabila et utaki soki ni utaki voyage to telemisa Kabila na Sendwe Kabila telemi na Sendwe bibiso ba garde balimba sala ni apexi bango to moni to yebisi président république équipe na biso za Renaissance mais a combattu na gouverneur ex gouverneur Kenan Kimbuta ba to beli ba so combattre équipe na biso ba tika biso calmete yango na to telemisi po aux élections to kamati Varese to pesier to kamati biloko ba mele to pesier asinzelaki yango wana tango yaki abenga Kimbuta pona koyebisa yeke tika équipe wana tranquille c'est comme ça que Kimbuta se retira se retira bus avant temps après va repasser bus c'est quoi à se retirer c'est tango Kabila à partir de geste wana Kabila bani ko s'intéresser à Renaissance avant tout ndenge nani Miralo Bakiao oui ba taxaka équipe na biso équipe ya politicien ya baluba na kakata mantriment tout ça mantriment na terrain qui rigole parce que tinda ba gens il y a un air pour ba vérifier ce qui réellement les équipes de football les équipes partis politiques ba tout ba ya la kakata ba nini wana ba sala bankite na bango ba tout va rien ba couper ça rapport ba le non les équipes ya football c'est à partir de ce moment là le col aye aza opportuniste ukuna aza opportuniste à saisir ba le bon asali yonso po elage baninga yonso surtout po atikala ye moko ndenge ya kota na mokuna ningo mona ka image zo lo bayamba ville mo le kawana lelo ya zoko mo le ba or Kabila asunge équipe na ni mais ba image ezali ville mo le kazo confirmer le président Kabila a soutenaki wana bino na kati boye baka teke mo eloko ekoti boye baka te to yeba biso na bandika bomoni wivi na koti biso na likolo to yeba bino na likolo parce que ngai na yana honorable Mende pour la première fois honorable Mende kota na stade sur ba image ezali ba gola ksayo c'est moi qui suis venu avec lui. Et puis bah supporter bah lobby papa fait ça quelque chose abimi ça na poche na une enveloppe très c'est quelqu'un qui est très respectueux il y a bah principe hein à ça mais il était tellement content na accueil bah yembelaye à l'époque c'était difficile bah yembelaye abimi ça enveloppe une bonne enveloppe il m'a remis j'ai remis ça au président Antoine Moussangania qui a été remettre ça à l'évêque sans ouvrir l'enveloppe. Donc, il fallait tout ça, le Moussala, il fallait tout ça, le contact, il fallait qu'il tombe le bateau pour que les loyaux de l'équipe comme il y a. Très bien. Alors, Sili Sakas, parce que nous sommes arrivés. Sango, tu aussi saboué. Mukuna, les autorités ne sont pas équipe ezali aye té. Et puis équipe comme société, n'andengo yazo kanisela té. Renaissance supporter nous tuyeba. Renaissance est comme société parce que la même société dont Mukuna Obelelo a fait à Salango Yango en 2018 à Salaka société en Yango. Ta date 2018. Yango à Salaka dans laquelle
Nami ndeko na biso Bruno aza actionnaire à l'auteur à $30,000. Bruno aza soutenu na équipe na ye. $30,000 yango. Au moment ba combat ba société oyo ba tia ba 30,000 yemoka mutacha 1 million soki $900,000 ça $900,000 siko to into ba boy société nous surtout sérieuse il fait ça loger compte nango dans une institution bancaire reconnue alors ayebi sabiso parce que ngai pe na président Max tolingi pe to chambongo candidat to na ye oza valable pour remplacer maman na biso MCK Marie Claire Kengo aza pe prête ati ape mbongo na ye pour na société ngo za makasi ape sabiso ka numéro à compte so ape si numéro à compte te vuaba ati ka théâtre wana parce que compte wana société zalité. Deuxième élément pour te conclure des ordres locaux ezali le comité des appels minoritaires to sengi boye na ba instance parce que to se couvrir na to ali soutenu par RGS na article nango 82 in fine et lobi na biso boye pour la convocation assemblée générale extraordinaire et élective l'entité sportive pour trancher tout litige ou conflit dépassant la compétence du comité de délégation. Le cas la conflit na biso oumeli pendant 5 ans yango tozo yokanate to sengi boye renaissance. Le cas président Zagui déjà démissionnaire n'a plus qualité ou a un mandat qui a organisé l'élection. Biso ba supporter au regard il y a PV Otosinaki, Oto Sangana biso ba supporter nyonso. Je cite ici mon frère Willy Kindebe qui est le président il y a CNS bazana lokolama to sengi boye que ba konzi ndenge to sengi na bino ndebo organiser les biso élection conformément la disposition il y a article 82 il y a RGS pour organiser l'élection. Ça c'est très, il y a un règlement généraux sportif et ça très important pour organiser l'élection dans un point. Très bien. On a reçu ça lobby vendredi. Tobengami tous les supporters à Renaissance parce que nous sommes unis. Donc tous les supporters à Renaissance. Et Zalité parce que tu signé qui j'ai posé ma signature là. Il y a un document ici et tu signé qui déjà. Et devant l'État congolais, le ministère du sport, organe technique de Tozaki à Tosinaki. On a bien Bandeko tout. Président Widi, Bandeko Nyo surtout Zana Bango Kuna, Bandeko Nyo surtout Bazana Congo, Tokuta na lobby, na adresse la mission à Maringa, à Sosa, croisement Maringa à Sosa. Ba supporters Nyo soit Renaissance. Ba supporters Nyo surtout Tokuta na Wana. Renaissance. Tobine to gérer ma na ba mesure de distanciation. Tozana réunion pour la préparatif ya Maman Nabiso Marie Claire Kengo qui arrive incessamment ici, semaine. Oh, Tozana est quoi candidate à l'unanimité, tout supporter à Renaissance andimié par remplacer Mukuna. Pour qu'il y ait une élection. Pour qu'il y ait une élection. Donc, biso toza pas tout un texte, pour qu'il y ait une élection. Mukuna a la liberté, ce qui a l'inga se représenter comme candidat Atia. Ce qui passe en Batu, oh ya l'inga Atia, Atia Bango. Na CNS na yo ezana bandal parce que CNS c'est comme ça mi balé. Moko ezana bandal, moko ezana lokolama. Siko owapi ya bien, yende mukuna mutako ya kuyeba owapi ya bien. Mais biso to yebi toza uni na bandeko na biso o bazana lokolama, tozo kende pas poto bomaye. Toza na problème personnel mais tozo kende to lobi boye. Tu as fait ton temps. C'est fini maintenant. Très bien. Mets-toi de côté. Alors, yo aussi lisa na habité Renaissance ango. Tokotala, biso toza komona ndenge goya, mais Renaissance pour na ba supporters wana ko boya te. Bazana batu belé kwa bambinzo, mais na période na habité lokola malobi faut à disposition. C'est-à-dire il faut que ceux qui kanda Maringa Sosa, donc il faut que l'ata penza ba masque pour la mesure. Très important. Pour vous aller belé na yebi capacité à mobilisation na bino pi boleki na bosolo donc o eza mot d'ordre bopesi. Donc ba ko tonda place wana et baroya. Nzem na mino imba bana nzem on peut na iba bien. Nzem oni. Toute équipe d'Afrique, mama ye, toko beta toko lembe, Renaissance ye, nzenze, olele. Tala, Renaissance. Batu basila ka obi Renaissance ko ke na suka. Ba supporters, ebandinde siko. Iso de Renaissance ko kufaka te. La Renaissance ne lui appartient pas. Renaissance est biso. Supporters. Et qu'on kufaka te papa sango. Et qu'on kufaka ta mokolo moko te yende buta kotika Renaissance. Ozoka ya kotika biso ba ko l'équipe to ko diriger yango na bato ba ko ya. Papa, c'est comme ça. Yo boyemba na gradin. Oh, na yemba te pon. Oh, paka lokola nga. Na yemba ka. Tinda nzembo Renaissance moko ya bino. Zenze. Mama ye. Toko beta toko lemba. Oyoki. Donc der wana équipe papa. Faut tellement na yoka côté ma passe.
Très bien. Na lobby boui. Dragon pour na lobby to beta na équipe makasti. Na obete na rotsobo. Yo le baki to beta équipe mo menete. Mais nga na ko confirmer olelo. Soki kaka moko na ti le kolonaye ibanda équipe na biso. Papa Sango retenir date lelo. Toko police avec le. Bon mona ke. Toko police. Bon mona ke moko na mdaya na yombo. Oui, oui. Parce que moni soki to tikiye papa, moni César. To soki to tikiye a gagné équipe moko a ko lobebele. Moni ngai na mona gagné daring. To biso nde to boyaka. Domino bato boka mutema. To linga kate. Do bozo. Je le confirme Sango. Biso to linga kate a gagné po na kiroge. Bino ne bato cheketo. Mokolo kaka ya ko tia le colonel Banda. To ko gagner ve club, to gagner daring, to gagner mazim, to gagner bango. Biso doyen mutalobi. Très bien. Eza bongo. Avec Pascal Mukuna ba futelo Minerval mababo yozwa. On va panza sango kotanga kate. Ozoka le sali, be for nyo yozo fournir na Renaissance, bato ba vendre la keto. Bachabu va vendre la keto. Bon, très bien, on a fini. Alors, dernier message. Yo morozo landara babilo quoi. Vous avez na passé moro. Bon, on ne sait pas tout parler, mais yo qui me rappelle moro. On a ça la FCC Orange. To bo sali. Pour souvent la coupe en haut. Et oui, et là on a CP la gagné dans le bar toujours vérité ya kana escalier, le côté ya kana ascenseur. Hein? Ba te belé ba sala ba équipe. Olivier Berlet a sala équipe na ye azalaka azati lelo directement. Ranger so mona wana. Ndeko na ngai président Lambert azana daring. Donc ngai so na sala équipe. Est-ce que ça crime? Yé mo repère azana équipe na mo azana ngote. Donc ça dit ça c'est un faux débat. Wana yaki ablo ko diaboliser pour na ba que non o asala pasteur na bino bando bondela abo benga na mukuna boluka pasteur na ma match. Et mukuna tikala pe ko sa prière mo te gagne so match. Aza prière mo ta sale gagne so match. Il ne faut pas vous confondre ma Renaissance, bon, là tout na une question à souka penza. Créer yo kambodi, Ndenge bobeta kapuna bali. Na ndenge ya biso ba noir. Oyo mbodi na bomba ina souka. Ndenge bobeta kabali. Bozanga na besoin de prière, to bo na besoin ya section à Barumbu. Attends que toza ba biso toza ba tu ya Nzambe. Basali na Nzambe to saka prière et puis prière ya makasi. Ya makasi. Koleko ya mukuna sa. Bongo siko section à Barumbu. Section à Barumbu. Je suis habilité. Ah, yo za section à Barumbu. Oh, bino za conseiller. Papa, naza ko yebisa yo. Naza deva ba ba yo. Yunde section à Barumbu. Biso, section à Barumbu. Mitienti ezali na benya ko bongo. Mitienti ezali. Papa, ngana zo yebisa yo. Blague te. Le sambo ezali côté pe biso koko ezali ikamona ko yipsa retenir muku na mukola ko tia le kolonaye libanda to ko gagner avec club to gagner DCMP to gagner équipe yo seminene to gagner biso to gagner le kola ya zawana na mulo gagner ako gagner te. Très bien. Ma supporters bobo sanate lobby lobby na Maringa à Sosa. Les en arrière nini 14h30 déjà to commis on a pour to libérer ba to pour respecter ba. Très bien. Ezali kaka pona accueil. Eza réunion extraordinaire pour nous préparer accueil ya candidate na biso azoya. Très bien. Comment on a une candidate? Marie-Claire Kengo Wadondo. Très bien. Oh, candidate valable. Bon poignet déjà vers l'élection. Ba supporter nyoso à l'unanimité, soit micro baladeur Tamboussa, même une bandale. Très bien. Baningo ba ovanda kuna mité mababi mama yakaka. Très bien. Alors on a fait cette édition spéciale pour la FC Renaissance parce que la politique sportive, omoni baza bato baza ebele na kati bato na boy ba escroquer bango le roi my gold. Donc il fallait komeka ko expliquer bango, ils ont dit makambo nyoso bango ba moni mais ce qui peut nangabo ya Pascal avec Mukuna ba moni qui bazali na makambo sous contraire ya roloba oyo bosolo reste ouvert lokola émission pour na kopesa bango maloba po bango pe ba pesa ba version des faits eza droit na bango ba propos nyonso ba bimisi à tenir bango pour bazala maîtrise ya ba dossier au étali équipe na bango Renaissance du Congo. Alors on va se retrouver demain la même heure, le même travail, le même plaisir. Je pense que demain je serai avec Médard Kankolongo, un jeune politique. Na lingi na yamba yemokote, na a besoin na inanu yemoko. Ye Médard Kankolongo na yokaye nanu. Na so na yokaye et puis je salue aussi Socrate. Troisième chapitre goya journini. Yakata lendigo mon frère. On a fini. Alors on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Dia émission Faites vos jeux mbote nabino lelo vraiment maman Karine Nazane Sengo tomonani lisusu na 2021 lobi cagnotte nabiso ezali ya monene 9 500 000 francs congolais oyo bapunda bakoyeba kokimama na hippodrome ya
Paris-Vincennes sur une distance de 2850 mètres et le prix handicap c'est Elma et au total Torozala na 14 partants. Le départ de la course c'est à 17h20 minutes et l'arrêt de G à 16h20 minutes. Gagnante Nabiso ya solo ezali 9 500 000 francs congolais ya solo. Voici maintenant le pronostic oyekosala ke lobby oyebakolonga okoma millionnaire. Voici le favori de la presse. Nous avons sélectionné ce numéro 3. Le 13, 14, 4, 7, 1 et 8. Très indiqué, c'est numéro 3. Le 13, 14 et numéro 7. Capacité au parcours, ce numéro 3. Le 4, le 14 et le 13. Forme saisonnière, c'est le 8, le 3, le 4 et le 13. Les zooms, c'est le 13 et le 4. Les tocards, c'est le 9 et les 12. Et pour la sélection, pour Olonga, 9 millions de francs congolais, 9 500 000 francs congolais, ce numéro 3. Le 13, 14, 4, 7, 1, 8 et à la fin c'est numéro 9. Ce qui tokoki ko bandela pona moi retard balobi sélection oyezo salake oye bakolonga 9 500 000 francs congolais oyezali à solo, c'est numéro 3. Le 13, 14, 4, 7, 1, 8 et 9. Yango bandeko na ngai bomoni lobi kanyoto eza ya solo kasi nakola kisabino bomona moninga na bino nde apesa kibiso esengo yepe alongaki ba millions de francs congolais. Le pari mutuel urbain, allez tous à l'ailleurs et gagner. Jouer et gagner. Mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le pari mutuel urbain, tous les jours c'est le bel air et gagner. Dans l'espace, suivez les courses en direct. Émotion en direct. Le pari mutuel urbain, allez tous à l'ailleurs et gagner. Jouer et gagner. Mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le pari mutuel urbain, tous les jours c'est le bel air et gagner. Dans l'espace, suivez les courses en direct. Émotion en direct. Merci Nabino Nyoso Kolanda émission vraiment ya lelo bomoni nde moninga pesi biso esengo yango nazo senga na yo pendeko yo po pesa biso esengo parce que lobby cagnotte na biso ezali ya 9 500 000 francs congolais o ezali ya solo tokima vraiment na lombango na ba point de vente na biso parce que lobby arrêt de jeu na biso et kosalema na 16h20 minutes. Dans les restaurants DFC. Convivial pour des sorties entre amis ou en famille. Venez savourer les délices de la cuisine congolaise et du monde dans tous les restaurants DFC. Pour la cuisine congolaise, les restaurants DFC vous proposent un menu très riche et des plats variés. Vous pouvez vous-même aussi faire la composition selon votre préférence et votre goût. À 4,5 $, mangez votre plat complet de saucisses, plus frites, plus coca offert. Soit mangez l'hamburger complet, modèle des États-Unis, plus frites, plus coca. Et pour booster votre forme, votre énergie, DFC vous propose les jus de gingembre ou tangawiz à 1 $. Venez vous rafraîchir avec nos glaces faites au modèle de l'Italie, avec un goût intense et un fondant incomparable. Venez également célébrer vos anniversaires dans les restaurants DFC. Les gâteaux vous seront donnés gratuitement. Cadeau du restaurant. Retrouvez les restaurants DFC au Bon Marché sur l'avenue Flambeau
non loin de l'hôtel Phoenix. À Massina, sur le boulevard Lumumba, en face de l'Eucalyptus, sur l'avenue Matonkumu. À Matungé, à l'immeuble Mayalos, sur l'avenue Bonga. Et à Kitambo Magasin, référence Rond-Point Magasin en allant vers UPM. DFC, une cuisine saine et généreuse. Bouyei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sara Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sara Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sara Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sara ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sara. Sara, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? BeForward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. BeForward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. BeForward, keep moving forward, keep smiling.